Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voyons le bon côté des choses. Pourquoi vous ne pas JB pour Yibembo? On est qui Moyibi? Nous avons une émission Sandra Biba Fondé, par exemple, au Samba Bibo Tiko, Boyebi. Baokanga Bango. Et ça atteint à la personnalité. Dossier Basi Basamba Baokanga Mwana. Pour Makambo ici, Sandra Lina Banjora Baokebolo. Après avoir côté Kalopango, tant à mon chité, a funda déjà papa chéri. Papa chéri a zoa garde ya mwana total. A funda, papa chéri Basamba déjà dossier Oyo. Ma pesa bango $20,000. Nande babali la mwana. Mais ba pesa ke ka visite soit un problème ba pesa mbongo lia maman na bango yo le lambasu bazu ba pe ba talate 20,000 na lo pang dossier o c'est katama et ça déjà dossier moko close papa donc comme si papa chéri bilanga na comme ça papa chéri ça là bas ya o lo balela sombanda yo sombanda ko tanza oza na quartier là to lokuta alokuta Ntomo fuya benga na kayo. Tanga tikela ko $400 ta ota ko lepe futela ni wote abenga ni. OK papa chéri. Atikela nini? Ntomo fuya benga na kayo. Tanga tikela ko $400 ta ota ko lepe futela ni wote abenga ni. OK papa chéri. Atikela nini? Bino loko zanga bino ko tonda. Yo ozo vanda na papa chéri okenda ka braza na pacha. Bana ko sani. Infidèle. Ba bordel. Kawana na kati orchestre leader azolia mission moko so azolia yo kenda déjà yo sando kenda déjà BCB Jésus Kembi et bon mutu oyo kenda ka pena bien notamment fait otanga comment était ezika pa ba pasola okenda ka kolba te kuna obanga boloko aza alesaka ifazaka ona siko ya sakere nzamba sungai azwa mwana de yimo akino mitiki na pete tanga azwa izemi ya mibali ya misatu akini ina na mona na te trois bana ana trois bana ko atiki moko na ngola sans trace iyo bandola na bana ki nga na ibako na bana ki na itaga 15 ans yo baka 11 ans bandola na bana ki na ba fazer na misa pa fazer ça que le ya papa chéri do bombi oyo bimisa après 20 ans c'est que misa pa ko zaki na mwelenge pour bomba ki on makasi wa mwana mabe wa mwana ndumba vous voulez aider quelqu'un qu'on a su encadrer qu'on a acheté une parcelle on a mis dans de bonnes conditions. Ba se mila babima et l'autre côté ba nono ba diamant babima et l'autre côté ba mieti chèque babima et l'autre côté tout tanga ba danseuse o pe ba mise ba longa ba zemba kufa ba famille na ba pe ba so eloti mais ba kunda mwana ba bonne chance pour na poto ba golo na o répéter ba golo za ke pelé mais la linga ki botangela nga leader ni a reconnaître moi na danseuse parce que danseuse a confiance danseuse bordel danseuse terre à terre na mokala biso danseuse métier bo joba oyo ba belenge bo kontika na bo joba leader ata moko botangelanga azati nga kuna okipete na okipe ote na otatka mwana nde ozonyokola mwana yo mwana oyo ozosenga o siko tika kina ngolo 8 ya bien te o za na ye wana o kokete po sundola kae po mama o tiki mwana bebe yo sala émission o déjà maman mo irresponsable parce que quand j'ai un petit enfant même nde na vanda ba finga ngamuta ba kwiti so na boti na tika na ba kwiti na zeno mwana nga nzamba botala bato ba otinda mwana oyo bango oyo mwasi oyo nzamba exposer liboso ba ato lelindeni nzamba sa exposer eloko wana ofutango ofutango kande mwana mobali wana mbongo ne ya musique atiela 5,000 osomba lupango ofutango so makambo banda oloba eza ya solo ndeko na kanisi ennemi pwana bibi bibi akanisi ennemi makambo bibi abalisa kesu kisite tango na yaka la sama bolongo na binza benge kobo mukie mibali na lana ba maboko kutesila te ya makolo kutu na konte te nzambe elibisanga ye kwiti c'est bon no ça a sauver ba na saba de ve ndeni pesanga visa wana yimona ngana tanda nzoto pa nzambe na batela nzoto eza tempelo molimo mosantu na batela ngo penza Sandra lilaka trop na komba papa chéri une année demi bien souffra bien ya zila papa chéri funda e basamba souffra ozala na bango masodi ozo papa est-ce que makamwa a lilaka mobali nini aolinga bimaka nayo azaka nayo pokina libanda balala ona mibali o baba zana ko so sexe baba linga atolomo mobambo ebe bimetu na muno
Amonaki bana mokili mobimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa repona kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge kaka ozalaka nyonso okokutango awa bazali na ba appartement oyo ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya defwa te ebongo kote ya ba salon VIP ebiso pesa la manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza ovandi lokola na pôle nord po malili ya kosakana te kote ya mai lala pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te ebongo kote ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant kei pan courant ye pum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisi suki bongo awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko adresse zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune ya Ntseli tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement nyonso ezali ya bio. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Pandale, Kechu. Merci na abonné tout l'émission Nabiso ba vérité à nakati ya Congo Liziba TV. Congo Liziba TV partout dans le monde entier. Congo Liziba TV et kotale mamboka mobimba surtout ba mama et ba ko l'émission Nabiso parce que ba to balinga ngo surtout ba mama. Là je vois mon sponsor officiel Papa Paul Fiki pour FBT Misalande na maman Nathalie Fiki pour bazana souhaiter na bango monene ona kombo ya FBT Misalande na pesi bango te bisika bazali sans oublier encore ya Gisèle et Tati maman Versace moté ma prince Jicloine pe na pesi sombote na le boss Simoni Kamba petit béton betu bientôt la boîte monene zo fungwa ma restaurant monene zo fungwa ya boss Simoni Kamba futur sénateur na pesi mbote ba tout bolinga biso Botala Rabiso, nous avons toujours une actualité, nous avons toujours développé sur ma base, les cas où Maramou Yamouana, Tsuka Ike, Zongi, voilà, le baki botu, n'a zolo ba vérité, n'a zolo ba vérité. Donc, selon plus à Nakati à Congo, les Iba TV, à passer sur une minutes, nous avons toujours un concert, le 21 avril, na Adidas Arena, Babi, Paris 18e. Porte de la Chapelle, hein? Oui, bien, côté des acampés, sous que ça acampé, somme. Je vois, tout le monde, ils sont déjà le 20 et le 21 avril, concert, il y a fait Rego, la Jésus des Néances, papa, à cause de Vierge, Arène, Adidas, et vous allez appeler somme, merci à tout le tal Rabiso, le boss Simoni Kamba. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. P. Mikolo, Tokolo, Bakaka, Bolam, il y a des joueurs, Obako, CP, Sabato, Bako, Kabato, Mini, Nakati, Yambuka, Oyo. Je vois Gelor et Kanga. Gelor et Kanga, Kangalisé Bango. Gelor Kanga, Manike. Et Kangisi, et Balouki Sina Basarato, et Sarah Luka Visa Makasi Boy. Et pression, non, non, Basarato, on est quand même photo affaire. Azanga Sony. En tout cas, avant de commencer, je salue Papa Herbi, Radio Message Vie. Azanga Sony, à 100 pudeur, à 100 kilos. Il y a qui n'ont pas de 100 tabous dans la chambre. Il va me souffrir. Moi, je suis bien. Moi, je suis 100 tabous. Moi, je suis 100 tabous. Je suis comme un focus. Iyo kaka oyo. Iyo wanga no finga ferete pour na fadi. Nyo sona kapwa pia bino visa. Tout un an, ouais. Bonne chance. Pour na poto bagolo na répéter bagolo ça qui pelé mais pour que pote faut mettre loko Louis Vuitton bet Nicolas Zaka Paris Champs-Élysées loko Louis Vuitton bet na Champs-Élysées wana il faut kotango OK okuta catch il y a 10 000 € là Oyo Louis Vuitton oui Louis Vuitton ça est combien oyo na cop na cop batek yango na Château Rouge 1500 €. Mais na carte à Louis Vuitton 5000 €. Ça fait ça on nga ba sombate nga belenge après ça on a pas dit après ça on a facture na carton manike na opeso kecho na passe mon tema et puis ça aussi il y a ça aussi il y a Et merci de m'avoir le 20 le 21 tout à Adidas Arena
faire régulariser l'alliance mon déjà akena ko visiter Sarah to la Sonia zanga yo na munene wana penzo yo kela munene wana solité mubali 6 choko mi chanteuse mubali azuité okosana clip na mubali opesi ba biz nzembo elekete na mbelekete jazz te kaka ko finga batu nga mwana nga za zixé na Vodacom mwana ngo finga mwana nga bimisa balancer na sala clip sa zixé to beta moi 300 000 vies et mukete na somoko yo pesi na biz okomi na chanteuse oyemna ozuité obalukeli fali okena oyo epa mutabova ya bosila subo baluka mabe nga de ingrate. Voilà, merci Maniké. Donc, on a si j'ai sur le lot, matolo bela makam oyo. Le lot moni makambo so grave pour ça l'émission ma bébé les akobima kaka sur mon ansuka. Ya makambo c'est là lia sur le lot ça. Ala na no mwana ya abandona na Angola. Obika bota na Angola. Aza mwana na Angola. Et après moi na jibe bota excusez-moi. On va bien benga jibe mabe. Après moi na ya papa chéri. Abota mwana na Angola atika mwana na Angola après wana ayeso aboti mwana mobali ayo comprendre que no she de baby il faut ko benda bilanga mwana alesaka mwana papa na zana mbongo moi c'est ça sala yango baba mutaboko la Jonathan ba we moi c'est ça sala yango mwana aza alesaka il faut azaka on siko ya sakere nzamba sungai azwa mwana de yimo akino mitiki na pete tango azwa izemi ya mibali ya misatu akini ina na mona na ate 3 ban. A 3 banako, atiki moko na Angola, sans trace. Les enfants partout, azo kenda, azo seme, azo boaka. Nanenka boaka kipe owana. C'est quoi moni? Côté ezo simbate, côté ezo simbate. Il faut na benda mwana bilanga, kenda benda mwana bilanga. Wele aya na tendresse, aya na agressivité. Ba pesa mwana boya aya na motema moko. Jour anniversaire ngaki na mwa. Pour mwana banda ya ba weekend. Akena pa mama nyesa biote nana makambo na osala bo garder mwana weekend banda kenda weekend wana inani mama abenga te amona naka aboko di mwana mama so za na vie oboko na vie mabe pesa bana chance mwana wana moko akobisa ba chwa wana nyonso mwana moko wana kaka azui mwana ana nanu aleke ba daida aleke ba soraya ba fille bien aller que ba junior piana a mona jibe piana tant que azoboka ma epa ya mama na jibe na kata ba document na sa jibe mwana na zali kana ingi iye kuto ana avantage po aza mwana o azokola papa na ye et puis la linga ki botangela nga leader ni a reconnaître mwana ya danseuse parce que danseuse a poufias danseuse bordel danseuse terre à terre na mokala biso dans ces métiers à Bojoba, où il va bien l'engue, beau contéka na Bojoba. Il est attend mon comme tangélanga azati. En acceptant sa grossesse sans test d'ADN, papa chéra son personnalité na boaka na c'est akita na niveau na. Nous sommes botali amoti. Un grand monsieur akiti na niveau ya mochwa. Oli azwa epé gender, azu ebale. Ya, obota na ngalema. Esika utaka na ba mongo, kuno na mongo ngalema. Ozaka na ndako na makamba lesika utana ba chwa kuno zaka nango iyo bandola na bana kini nga na ibako na bana kini na itaga 15 ans yo baka 11 ans bandola na bana kini na ba fazer na misa pa ba fazer ça que l'autre ya papa chéri do bombi oyo bimisa après 20 ans c'est que misa pa ko zaki na mwelenge po bomba ki on makasi wa mwana mabe wa mwana ndumba misa pa oloba yo bombi ba tio misa piti okomi mama mukolo okozo na fe yo koza yo âge na eza ba 30 31 yo za bongo. Siko na 30-31 ans déjà au perdre. Ajo mwasi azwaka na minute okutokola na papa chéri te fuza na John omobwe usala succès awana ma jeep na yo mwani ajo nde biso so ba 30 wana mibali basumela so baka obaya so en charge ba bien mais oui OK ba suma benze ba na manota mona Mercedes madame na parler ba futela nga parler ba bia tina perte na futela nga nda alesanga. Vous avez un âge au moins si vous m'avez allé ça. Yo côté déjà perte. Ok déjà vous avez $200. Ok n'angolo c'est mon tiki moine. Oye a obo si moine. O komi ko réclamer moine o bazo boko ela yo na bobo to polo bia bonga. Ba Yvette Angusi ya lobby bango wana ba Colette Chomba ye wana.
atangi kitoko, a eu éducation et a bien lobby, elle va reconnaître sa maman, elle va enlever sa maman dans la pauvreté. Alors là, si on a château là, tissu diamant, le quoi yo perdant na yo. Olingite, olingi ozoe le quoi ça moi na pembe le quoi moi ça kola no dans 5 ans yo pour bando teka ene ba teka ki yo. Et ça moi na chance. Nga ko na occupé te. Na occupé o te na tatka moi nde ozonyo kola moi na yo. Mwana oyo ozosenga o siko tika kina ngolo zuite ya bien te o za na ye wana o kokete po sundola kae po mama o tiki mwana bebe yo sala émission o déjà maman mo irresponsable parce que quand j'ai un petit enfant même nde na vanda ba finga ngamuta ba kwiti so na boti na tika na ba kwiti na zeno mwana nga kemba apona ozongi ya makamionso maman azana mwana il faut azana na pied sur terre yo le tiko mwana ngotambo opesa yo tango bando telenga na kasi ko sala ba émission bando tiki na nani ko mwana na kenda classe na voiture akenda akoma okele vacances na Dubai autaki Dubai wana so ba ebité ba association nyonso ba ona ne makam na yo ebele ya bana oyo bazana ba bandalo na bazo telenga na bomoni bango te. Ah oui hein. On a assez de délinquants et de délinquantes comme ça. Occupez-vous d'eux. Vous vous occupez de quelqu'un qu'on a donné la chance. Elle n'a pas su saisir sa chance. Elle a perdu sa chance. Aujourd'hui, elle vient demander l'aide. Pourquoi? Pourquoi on va aider quelqu'un qui n'a pas tenu à garder ce que Dieu lui a donné? Je vous demande les mamans. Là, je suis comme une mère. Moi, j'ai mis au monde à 14 ans, mon père est décédé. J'ai subi les conséquences. Parce que je suis papa son nom bananga tango le et on peut dire ça moi nanga mwasi yaya ko sala erreur tanga classe na yo pour ndabila la to moni bali onyo so baoza na bango bato onyo so baoza mais fais-toi d'abord mûris-toi ma chérie. Vous voulez aider quelqu'un qu'on a su encadrer, qu'on a acheté une parcelle, on a mis dans de bonnes conditions. Ba se mila babima et l'autre côté, ba nono ba diamant babima et l'autre côté, ba mieti chèque babima et l'autre côté. Tout temps ba danser au pe ba mise ba longa ba zemba kufa, ba famille na ba pe ba so l'autre. Mais ba kunda mwana ba. Lelo, vous voulez aider une femme qui est irresponsable comme mère. Elle a su abandonner son enfant. Les associations, les ONG. Aidez d'abord les enfants qui sont dans la rue. Boya na Kimbondo na 0R, na Islander. Bomo na bana ya mikiende ba obina. So 5 heures kokia kokite ba ola le pona zwaka ta pistolet. Bo excusez nga ba papa na mu. Azwaka li pezanga na manteka. Po 5 heures koki follow fait. Bana ya miki, bana balabala. Occupez-vous d'eux. Bozo s'occuper na mutu o ba matisa avion, ba sombe le pango ateki, ake Chine simbité, ake Angola sundoli mwana, aya boti mwana mususu. A komi ko faire chier mutu oyo, a vandisa ke na roi, a vandisa ke na château, a nga détruire. En tout cas là je suis désolé. À présent ils sont comme les Fati béton, a Fati moellon te, a Fati béton mettre plein. Vous l'état ta makambo bien. Vous voyez qui vous accusez JB de quoi? Si abanes ko s'occuper na mwana te awanga na ka grossesse ataka mwana na condition abe a maltraiter mwana wana c'est bon, mais c'est elle-même qui est venue remettre l'enfant aye kotika mwana bazwi mwana wana ba honorer ye na maman na ye ba bala mwana wana siko mwana moko ba bala ye bozo linga bo accuser papa na ye en quoi? C'est l'injustice, jalousie. Vous voulez soutirer de l'argent à papa chéri. Ça ne va pas se faire. On sera là. Saute au marché, Pour même battre un compte, battre un pour. On est de femmes. Si vous avez encouragé ma camarade, moi c'est en compte à kana ma belle mboka. Yo yebi bana combien o ba koma ba famille na bango ba koma ko aider bango ba kendaka azana poitrine na munene na basa munene famille koma ko utiliser ye so aya kana ndaka papa batati ma papa na porte maman ba ngakoti on viole mwana nanga sani ni ba dédommager ba ba maman ko ba papa ko ba sama kamani. Ah oui hein. Moi je suis une mère, j'ai un enfant na mwana moi si moko mais ça moi na ko kene pas batute avant na ba viole kene na ndako na ko sani. Oh, comment est-il dans la chambre indénie? Hein? Comment tu es d'abord entré jusque-là? Ainsi, quand on a maman Oyo,
les questions afandi boye afandi na hotel abimani kena na posa mwasi nazwi anana nga kutulu na pesi les questions ata na sengi nzambe oboya pona responsable ba acte na commettre na mwana nanga pour la kisanga danseuse oyo mama oyo na kata mboka oyo obo sala nini wana eza jalousie bota ande papa chéri bota la fortune boyibete azwi mbongo na bomwana na passe na ki musicien musala ya passe ya kotika bana botota la binoti voilà pas bien ce n'est pas bien de maniquer à lobby et ça pesa mwana wana punition po bana basi batika ko abandona ka bana par-ci par là bon yeba te soki na likamane te ba accusa papa soki ya kaotiki na mwana mbongo olia te akipara mwana te abati sundola ye na mwana wana to bate papa mais yi azona no mwana zaki na ba condition mabe pana ba opese mbongo aokene ko tia ba drink aosunda na mwana opesa mwana kwanga na dendo mais mwana na minute ayibile ba tia fourchette na mbila kati d'aller elle parle français mwana ye mon son non je vais pas rentrer chez maman parce que là-bas j'ai mangé les kwanga et les dendo mwana ye mo ako ici déjà on a procès au benga de mwana pe. Tu veux aller chez maman, elle va refuser. Elle a déjà refusé déjà. Banga bazoye ba aboyi na mutema moko. Maman ne me laisse pas partir avec maman, je vais aller manger encore les chikwang et les dindons. Pour moi na solo babongo. Pour ni bobo sa mwana na ndingwana. Vous traumatiser moralement. Vous traumatiser. Vous tchétché mwana na miniature. Bon yo ke la mwana na zana mwana muke. Na école, ezana bana o ba parents baso la kisa. Ba komi ko seke na classe, bo tika mwana wana tanga classe. Lelo azana 9 ans kaka. Pona nini bozo sala mwana wana ndenge wana. Botika mwana wana tanga classe na ye calmement. Azala bien, azala ta ministre lobby. Bolingi kaka tambo pesa ye ba de mbongo ba pesa le pango. Ateka, ils vont se dédommager dans ça. L'habit ne change pas les moines. Elle va aller dans la même direction à Kina Liboso. Parce que oya Liboso, so qui tani ma bedi akabeli yo body. Okoko garder body en so le chemise pour faire chemise pour ko simba ngoti. Nga lelo bana na to na biso na ba million te nga bana na ka fier na ba. Nga na ekisha sana na ngane lote. Même ta fute la nga flat Jonathan na Prince. Ba boko la bandeko na bango na ola la pio na mo ba enza be bana nga mibali so na sundola bana nga menga boko li bana dépendance atikala obwaka mwana ti na kati ya souci na kati ya pasi tata bana kufi okoti na kwiti me na tikala ko bwaka bana te ba njoka ba bide ba benga na nga na bana na nga ba pesa nga $100 babwaka bilamba anana nga na 7 ans na itaga na lokota bilamba mwana nga na kenda na zonga te na senga te bana nga bangwana bakoli lo mama nebi ko ampia ka mama na ka mutema ozwa no mbongo yo akano soda moi décembre ko sa ya kozwa esengo te so siko na préféra ka kwiti ke prince angaza kuluna delinquant j'entends ngaza moyibi na siko na minito na nga suka wapi nga na kenda prison ba prisonnier ba kama bana nga ba yakashi. Donc, déjà, kaka na donc bato liboso bakoti. Maman abiso, maman. Nga so na obela na hôpital otali bana na ngana mibalo kasa ba ba. Si nga mona mona ki. Mama, yo mona mama. Non, mama na bango. Sa vandi jonta te me otala mama. Mais ma kemba bana na sala bango na sundola ka pe na kemba na tikala boka bona baba. Tout le monde pa moral les onge ba petit. Ba petit ba obeba. Na pe nchiki. Na futa classe na okanka motema ilo bana nanga bakoli bangwana ba obokola bandeko na banga mike ça ça sanga la bimère ça calme na oluka moi ni moko na beta ta moi chomoko na obakiselo mbongo comme ça biloko wana ebima nango aza ko assurer nga bacha nga toujours na se so lingo simba bana nanga simba nga ya wana pendo okokate joanta pona ngai prince pona nga oboma bango. Pona nini mwana aidaka mama na ba souvenir mama abiso penza ba ofingi mutali boma me aoila biso biloko olamba biso fufu mama abiso oyo andima internet atika famille na ye po biso to sala bien mama abiso oyo bana baidaka mama ni wana na ba souvenir ota pena bi mama Yvette penza acha ki médecin ta ki traîner avant de la rabiso futer biso classe T. Maman nanga azwa mwana oyo boko tazayo prenez tika mwana wana kola bien
On a bossé avec une émission, Franck, une émission à ça qui est pas Ah oui. dossier au bino ba ONG Boimbo Landa pour soutirer papa chéri Mbongo. Après avoir attaqué le pan, pour nga ça une investigation. Na yo le mama lokutate. Après avoir côté ka le pan, tant amoni a chité afunda déjà papa chéri. Papa chéri azwa garde ya mwana total. Afunda papa chéri ba samba déjà dossier oyo. Ba pesa bango $20,000. Nande ba balela mwana. Mais ba pesa ke ka visite soit un problème ba pesa mbongo lia maman na bango yo le lambasu bazu ba ba talate 20,000 na le pan dossier o c'est katama eza déjà dossier moko close papa donc a comme si papa chéri bilanga non un dossier qui a été déjà jugé oh déjà eza close ba ko bande lo samba ngote parce que la famille a été déjà dédommagée. Elle a oublié qu'elle a été déjà dédommagée à part la parcelle qu'on a achetée pour elle, à part le luxe qu'on l'a offerte, à part tous les voyages, à part toutes les voitures qu'on l'a données, à part tous les aides que papa chéri a données dans sa famille. On l'a dédommagé $20,000, on a honoré l'enfant, il a eu la garde de l'enfant. Légalement. Si vous ne voulez pas les avocats, faites des investigations. Vous allez me donner raison. Na bosana lobinde tang na tuni ba l'état ba esi ngabité manike dossier na basamba déjà yelba on a TV basamba ngo ba basamba ngo de fatu ko yele na TV pour na salibon anu papa chéri toi za pour ça te bilanga liboso kwa basamba kango na police yes kwa lingi amatisa ba mama ba yokele mawa mama opena yokele mawa ko a mama ti bon so connaît bolo ba bongo poani boza pe basi boza bana basi na pour permettre moi na ngai aya na makambu ya vie privée na internet ngana na mwana na bota après prendre anat yo kasi na mona mala pourquoi na yaka na internet akoya pe na papa atom na internet na YouTube ça makasi na funda ya salaka na leta na kabola na esale mais na sala ngote to suka kabina to suka wa ya quand tango aye na makamba mwana elle a exposé l'enfant na mututu na bata mabe na batu ya malamu a exposé mwana na ba magicien na bando bino bo ya otala mbongo mais vie ya mwana wana otala vie ya mwana te ya keba moi esprit mwana ninga place à désordre te donc il me soit pour profiter ka wana bi bon le quoi appelle ya ba fan bazaka bizarre so ba fan ba o menacer nga na nzile bon ba fan wa papa chéri mwana kenda classe na kati école garde à la terre garde à la terre chérie viens biscuit est don biscuit nous on biscuits en acide bon ça va le quoi ya zone nuit leader na biso to lexaka mona pour mal bala ngo pe lala ngana zo pc ba argument nga o cha mwana na danger ah donc a chepe na mwana a exposer mwana boye ya zo tala kaka mbongo OK mwana na za bo mengo azana prité azabo mengo ya libela au pesa yo oku papa chéra pesa au petit ka pesa na vite ako pesa yo nyoso akokunda yo akonore yo potala ka bayana déjà nde azaka pa mama nièce soraya so yo tala ko mona kaleki na mo pa continue na voiture betine to kasumbele moi affection zo kolati est-ce que lobi ba olinga mona ndeko mama mona passe jamais mona aboka mina bango jamais tu vois le bon côté des choses. Pourquoi bino botaka jibe po boyibe mbo wani aki moyibi yo totaka émission Sandra Biba funde penza ba ko samba bibo tikolo mama o boyebi te Sandra bango eza atteinte à la personnalité dossier basi ba samba ba okanga mwana wana po makambo esi ba Sandra Lina ba njoka ba okeboloko boloko ya tinenga ya okenanga atteinte à la personne il faut la qui sa preuve asimbi bible il a le quoi ya à régler à longue via pour moi à régler bien. Il faut aller qui sa place oyo papa ya tango zo babanda chom sapi ya kana photo ya kana image le temps ndimaka ko ya obo ah oui il faut ba dater za exact déjà zo tatonner na ba année na imoko ya dini lelo to yo ki papa na bango baza mwana mesa nona ndi siko za mwana mesa combien ana âge ba jouer pour âge moto ba na kana croix obi combien de âge to kama ba croix hi so na sa mkulu kwa kufi moto ba âge ndenda za banga kama na bi âge na et ça va bon. Pourtant, on a quelques cartes de lecteur. Si on a bien 20 ans, on dit, si on a le bac, on dirait à Mkola Babia. On dirait comment on a Mkolo Nae. Babia a Mkona. C'est que na le vérité, ils sont bas. Comment on a Mkona.
Mais la simbe Bible, yo zala ya asotaka na Bible. Mutakoma vie, abanga nzambe. Yo bango sote Bible pour vie. Ya za vie. Abongo la déjà nzambe, asakana de na nzambe. Na kata âme na déjà. Elle joue avec l'Éternel. Pour prendre la Bible et traverser la Bible, le bénéfice que la Bible a pas. On va appeler la Bible moto. Akati fait appeler moto. Bible ténaoji. Na na tombola ka lobo ko na gérer. Soki nga na bandolo balokuta même mission to sala biso ba tatali on di bakala. Ah oui. Et comme si comme aloba na ngai ngakuna et comme aloba na contre maloba na bango. Tala sikoyo. Soki Bible na sotaki ya solo pourquoi l'inette est fondie? L'inette. Il faut banga nzambe l'inette. Njoka banga nzambe l'inette est fondie yo. Nga na obanga. Na obanga. Mamoni nga na l'inette nzambe na nga. Nzambe muta exposé wana ça c'est muto asala obolambu. Apesa esika ko ma mise ngai botiko kosela bakambo linette fundi siko asaki na linette na ndoki ega mutema bo wangani omi wangani nao eli nao pomo na grandeur nzambe nzamba botala bato ba otinda mwana oyo bango oyo mwasi oyo nzamba exposé liboso ba ato leli ndeni nzamba sa exposé eloko wana ofutango au foot en quand moi mobile na mbongo ne ya musique atiela 5000 somba lopango au foot ango so makambo banda lo ba eza ya solo nde kona kanso ennemi point bibi bibi kanso ennemi makambo bibi ya lo bisaki su oh dal lo bisaki su yo information ya alobi alingi kut makambo su asali yango pona ni modèle papa chéri ida bango so bibi lo azana poto akima papa chéri memaki mo so memaka ite makambo susu otala ngo penda obite muto akundela biso bibele ya famille wana nga omoni njora na ibe neti lobo na nga na kamneso papa chéri sala bango ya oluba lela sombanda yo sombanda ko tanza ile oza na quartier la to alukuta nto mo fuya benga na kayo tanga tikela ko $400 ta ota ko lepe futela ni wote abenga ni ok papa chéri atikela nini oyo ki déjà ok papa chéri ibondo makambo ile kala ba 1900 na ngonza ba bombanga oh mutima mabe jibe mutali boso oya mema yo na avion jibe mpia na mutamatia ke na félicite obosani yeba avion jibe mutamema a félicite c'est o balata ba teni wana yeba avion mutali boso matia avion tata wana ka oyo ozo détruire lelo tout ça ba jeune musique ba kenda ki ba bete concert simba kité bazon ya wana vie ya motu obi soni ni boyo kisi ba to kamba ba papa chéri pe ba danser les so petit mo papa obi soni Puna nini zo infliger eloko yo pona bo infliger eloko oyo manike bola munyoso manike pardon tu na question mo yela ki ba tuna biso yo za bete on va na ba Sandra Lina na ba kisinjura Sandra Lila trop na komba papa chéri une année demi bien souffra bien ya zila papa chéri funda e ba samba souffra ozala na bango masodi ozo papa chéri est-ce que makamwa a Lila kana mobali nini aolinga bimaka nayo azaka nayo pokinda libanda balala ona mbali ko baba zana ko so sexe baba linga atolo mo bambo bineti na muno obi va lo popo ki popo baso futelenda kuna bo marcha zo bana pasha azana papa chéri bana pasha bangole banda pasha bay ona isa kwa sala viva la riba sikoyo mobali nini aolingango makambo basalaka ana mibali 4 5 6 po balingi yo okomisi muto ana neti nini bayaka bakuta kote eloko te na inane yango sanda yo sozwa zemete ya lika pigeon nazo finga e combattre mais sanda ozwa zemete elle on la 4e azwate oh ya pena zemi azwate atana ba G azwate ya azwate bo ba zemi 4 ya kosaka na ye yenda azwa zemi te po aluka kobota makasi penso azwa zemi nga bota ba mema kai na Canada ba fisi etika aboya ayi azobeta bato
C'est moi qui qui Canada papa chéri qui Canada zongi et peso papa chéri inteme ozo denda ba ozo na suka na sa suna moi mobali moi amuki tolomo baba lenga bitabe suka na opulu mo ne beli ba diare moi si tant nzamba pesi yo mobali moko azokotela bo na poche otilo 1000 francs na mesa mi batila yango bakoko na so ba kindumba moi si boma mobali mais kindumba mobali boma moi si et là que ceux qui signent boule kindumba soko qui mobali abimina mwasi wana kuna papa chéri ba mona ke kuna yo po bina opove okepe opanzi makolo na minute ona na perte bino mama na perte otelengani afumi kutu bien OK mobali ata ba moni na basi bizi yo tala limite na yo. Tant on yanga ya olia ao salanga achinga na banini na zana tina bino loko zanga bino ko tonda yo ozo vanda na papa chez okenda ka braza na pacha bana ko sani infidèle ba bordel ka wana na kati orchestre leader azolia mission moko so azolia nyonso bo infligeant ngo mutu wana liko nango okomolela na kombo na ye. Yo kenda déjà yo sando kenda déjà BCB Jésus Kembi et bon mutu oyo kenda kapena bien notamment fait autant comment était ezika pa ba pasola okenda ka ba te kuna obanga boloko mais papa chéri tu as trop de bonté hein, tu as trop de bonté vraiment franchement il faut faire taire ces enfants là tu as trop de bonté yo zola ta chaîne ta munene tia wa Sandra ya ya esa ya ventilateur sur ce petit boy alibi to soka siffler place mon sauce poisonga moi il faut de la mondial c'est comme mondial peut pas la poyer ça passe ou petit trop bon petit trop spirituellement moi me connaître moi me connaître spirituellement parce que une femme qui a couché avec beaucoup d'hommes a bébé spirituel. Botangi ba mibali nyonso ba chambre nyonso bokenda te. Mibali nyonso bana ko zwa bino ba gender botanga bango te. Ba coup direct. Ba cop allo yaka vie moko aza na 50 000, ana 10 000 na yana 5 000. Sans compter vie wana petit moko boyo pour libérer à 500. Tant que za 5 000 wana OK pas petit wana o libérer pour na nini ya sala ngadi kuna opesa pas ça oublier. Kuno zo ya mbongo nyonso wana contacter ba Brazza ba Côte d'Ivoire ba nini nyonso no contacter okamika na mutu moko wa bancha yo la ya kombo na ende ole na kombo ya mutu oyo o tromper tina suka o tromper kanyo na mobali na mbe. Vous voyez pas que la malchance vous suit partout. Tellement que l'Éternel vous avait donné l'opportunité de gagner vos vies. Au moins, même en dansant, vous avez eu l'opportunité. Mais vous n'avez pas su saisir la chance. Lelo, bokomi kolela, bozabana miki bokomi lokwa bako. Malik de John Kalaté 50 à Paris, visa 3 ans. Pour la nini, la fumula ipa pambati. Par contre, on sait la chance en a sama pour la bomba. So yenga simba kuna te. Kuna ezo luka visa fali apesinga visa soki na chima na binza benga kobo yana omuke elo boya rapele kobo nzamenga kobo muke makasi nzabeselela ngakuponga kobo pe muke délire filmé et que dans kobo nde parce que dans la sexualité nous transmettons tout toyaka mutaka tozonga mutaka quand on fait l'amour tozaka nu. Dieu déteste ça. Combien de partenaires par jour? Tu peux faire tout ça avec un seul homme, c'est normal. R9 l'imbattable mobile nangan. Nako bandango ata 6 mois na na ekayi moko. Donc partager la même énergie, négatif et positif. Donc ça ya na ye na leketu. Na longwa na leketu na kena Herman. Na longwa na Herman na kena Simoni Kamba le boss. Simon benga kuna babi awa somo. Na longwa kuna na kena na kepa sandali. Na longwa kuna na kepa koda mboka. Ya
accumuler combien d'énergie négative et positive. Yo za nokana air net. Yo ngana zaka na air net. C'est bon. Na kana kitoko. Na vandi nanga. Siko compter sikoyo. Herman na énergie négative na kaboli net to kaboli 50-50. Yo za to pesi ça. Yo siko zo pesa ka oya yo. Mais ba partenaire on a différent. So juste 5 énergies négatives, 5 énergies positives. Si on se bat négatif, donc on accumule 5 énergies positives. Spirituellement déjà, on est déjà 20 ans à vie. Il y a dans la vie, il faut faire des cours spirituels. On est déjà 20 ans à vie. Pour Ozonga, il faut pardon et belé. Moi, c'est un Ndumba. Bible dit qu'il y a un Ndumba. Ane prostituée abimaka et andenge montena mutu oyo nzamba pesi yo mobali azokene musala azoya na mwa mukene otero na mesa yo solo bane je t'aime ki oza ye moko nzoka ne na sima na yo sa bavanti ya bavanti wana elanda yo yango elandi bino pokomba yeye conseil yo na opesa basi manikia na kisi moko monti ba mema epoto manikia na kisi te oyo batela na lo bien kisi te yaya kisi te. On a la sama bolongo na binza benge ko bomukie mi bana la na ba maboko kuti sila te ya makolo kuti na konte te nzamba eni bisanga ye en kuti c'est bon no ya sa a sauver ba na saba de ve ndeni bisanga visa wana yo mona ngana tanda nzoto pa nzamba na batela ka nzoto eza tempelo molimo mosantu na batela ngo penza. Merci Maniké de John, nous déjà presque nyonso déjà et c'est ma maman va comprendre que le boss Simoni Kamba. Le boss c'est Simoni Kamba, le futur sénateur et puis le millionnaire. Petit béton. Simoni Kamba. RF l'imbattable monsieur mon mari. Mais Maniké na muzo tanga mba visa, c'est là ba mieux, c'est là ba soubassement. Visa à désactiver au kende sous-sauter il y a botika na likamba visa na nga botala kaka visa ba o bazuite ba sa makelele ba nyoko ba kokanga na ba photo ba balukeli fali pendant comme ça ba luka ka visa mais ba pesa to mituka kuna to ba jeunesse ba pesa mino loko ba pesa bango te ba yena kilo ba ndoki ba pesa bango te ba zwelo te to zwelo te te yo ba klade to zwelo te nga kutna to zwelo te na na bino bomo na ngojé pour mta beta ngo susia batan na minute fallait faire dans l'actualité boye ma beaucoup si zenga na ken plan mais ero to aka itezogi to zaka ouais bango o wana mso ala nema kama tata mon fléri akomola na mwana ntuka ba o wana mso atelengani j'ai la kewa aline au moins que nous on a l'énergie na ngala tikeli binoti si on a na actualité mutu nyosa zo benga mikolo zaka na oyate so za santé na oyate mbongo ebimi bino siko bolali bongo te leketu bota ba bonende ba mati kuna balali ngamna mema ko bona eksaka yo ngai na ngo na bo so la bino bena ba na ba chaîne mususu zo leka kuna ya batu musu ba o désactiver ba mot d'ordre ba pese ba ka ba ngo amonika pardon man kia olika te pardon leketu zo ba vie pele pardon John ngabo désactiver iyo moko bengi suno yate takuma ko mo te amabe moni au rêve ba ko gata moni tango yambanga aba bango ne so boyi na sikoyo tango zongi na boya encore nga za pe fier po le bang sa mutu yaki mobola nga siko na yebi yango nzala na yebi yango le bang sa nga ko ma riche monte na uti poto na ko mobanga o bambanga libanga nzela meki mobola kola nzala na yebi yango bien na banda ngo pena 16 tata kufi atikalo molinga modelo mingi do cha suki ya kipa afro soki makam nangeke mabe na zonga na lira ba mama donc tu pas vite banda so anya kele just pèlerinage akangi banyanta bana kele na opototi OK mona ti wana sikonde za bona osenga milenf na osenga banzambe mawa ba fungola makambo. Voilà, donc d'ailleurs vers la fin. Tout le monde qui est mission mort au salaki héritier salaki, babodla mo héritier wata héritier mais héritier à l'objet na mission bien na posa mototé à l'objet surtout ba youtuber ana posa mototé peut-être ba page politique tout le monde ba checker le maniki abimani ko sambo héritier aboina. Est-ce que héritier tanga comment na pour l'objet héritier faut na 5 héritier permission. Ah oui.
Bloquant tout cela. La preuve est qu'avant qu'il y ait poton, on a répété, il fallait avoir un même boto. Et bien, on a pris ça, bien, à sol, ça, on a choisi la mona scène. Est-ce que pour nous, le chemin de la gloire hérité, on a tiré. On a tout dit. Voilà. Tant que on a écouté, la spiritualité va bien, mais on a la promotion à martyr. Bon, mon a si cool. Est-ce que pour nous, l'album héritier, il faut na singe permission on a volonté nanga est-ce que ngaba tinda nga sala makamna volonté nanga nga maman mukolo bo héritier sans lui manquer le respect na na yaye pa na na moi ça vient na est-ce que bo héritier ta comme nanga chemin de la gloire bo mona bozela là bo le bo tshelo ngamani ke bokasi bo lemisanga ku de pesinga ne makasi na beta susu kwa bo me mata chemin de la gloire. Affiche limite. Tout le monde est là, début commis, papi moi tu n'as qu'une question sur Papa Chabari na modèle, bah tant qu'il combattait, Fabrice Fabrice à Casino de Paris, mérité à ce qui le roi musique qui comme il a Fabrice polémique et hier sous ma case bah entre bah villageois, na bah spiritus bah ko soit na po na yo na makapo. Et ça c'est qui na et bonsoir c'est qui ça. Et c'est l'autre. Combien de fois bah c'est qui Parce que et bon temps moi sur ça la bémission à chaka épée. Et ça ka flash flèche aller flèche retour. Donc tout ça ka ko encaisser ba coup. Hein? À répondre coup quitter, il a souri. Molinga qui a répondre ni na nyonso wana. A ce qui na ekaka attend comment mutute. Nenga répondre à lobi alingi nema. Boyo quitter est-ce que boyo ki retabi manike tika otanga comment na limite. Ah le ba monter. Asa monter. Chemin de la gloire. Chemin de la gloire. De Djali. L'album de l'année. L'album du siècle. Chemin de la gloire. L'album Yamoto na tembe. L'homme chanteur. Y'a tchang et tirette. Boni yo kwa ma. Bozaka maniki azaka bona. Njora kewa tie. Jala kewa tina kagak. Nesebno na mboka kimbangu na onyata bino kabo. O mboka la nga yo ba bele la nga na 500 000 ba chete na 600 000 bosili o chef de guerre wapi yo manike na page nyonso longi na page ese no ndeno sabilo akona renouveler na ki na 10 ans na ba mvuluzi ba bakse ngesu 10 ans po okote fo kota na kati ya chaîne dina samai epe kala ko fa pona mengo oyo yango toza 10 ans sous voilà, merci Maniké de John. Donc c'est aussi sangai. Nicolas visa. Shadrach bomi carrière Njora bomi petit na ça on aussi ça. Na ba vie, na ba politicien, na ba maman. Ya wengeza na bato Papa chéri on ba lingake. Shadrach bomi carrière na ko ya mwana wana. Shadrach kakanga yo bomi. Pour nani ni bomi jeune garçon boye likola sentiment ya maman mo mkola comme vie et là bien réglaka yo regarde yo regarde vie bon ça qui vie on sauter bible non sauter bible te mbalo ngaba ina subiso a réglaka ala moi c'est moi avie avie oh andimi ki moi si lelo oh moi si moi mbali ya boluka makambo kiluka makambo papa chéri na ba Brazzaville ba Camerounais ba obenga papa chéri ça dit la fatoubo maman nga déstabiliser Shadrach na okelo ma obomi carrière ah ouais na okele ma obomi papa chéri batu tu t'es papa chéri azana batu nga moko na okinzoto malili papa chéri ye moko ndenge zana atala internet te makambo na osa non na mona ke kuté me batu na ye bisiyo batu na ye batu na ye batna banzela ba maman merci maman moko malike yaka merci JBT maman yaka ba papa bazotelema banzela malike merci merci wana ke pa nzambe ah oui melanga bénédiction tamsuli welinga ko te kangi pense bana bazopamboa ma merci wana kaka nzamba tanka mutabi nzamba pambola yo ya lo le sepeli.
Voilà, merci Maniké de John, merci à tout à Télé Biso na Congo Lisiba TV et ba nyos balinga biso to zalawana to ko compter jusqu'au partager ba émission au botala partout. Congo Lisiba TV, Nicolas Zonyo Kola. Congo Lisiba TV. Congo Lisiba TV. Balingo yo voilà ça. Congo Lisiba TV. Chanda abomi carrière. Abomi la chaîne. Yaya. Boyo kasako la chaîne. Wane mo kanela bonga kula ko bonga mo ta okufa. Mani kyoko yo ka chaîne wana. Chaîne wana to pesika yaya. Abomi chaîne. Nicolas le cause ma pesa million combien? Nicolas ça Congo Lisiba TV. Congo Lisiba TV. Maman, babandi. Ba journaliste ba otala yo. Ba news video bibi kuna. Ba bisumbo ka bozui. Bozui. Ya bakanga mu PPT. O kanga nyonso mu PPT. Ah oui. Oyi obi bénédiction tane mabeli to bokanga ya bakanga mu PPT. Mutu musu yo mone pa mameli bosanza mbaza na importance dele. Yo yo kanga mu PPT nanga. Ba convaincre nga na ya na matila o chaîne ba ko convaincre ndeni ke no boyo yambanga. Na ko za. Et puis ko na ngoli mo trikenga. O sa la émission mo bo cha titre ya mabe po ba kanga nga na l'état. Na bo coopérer pe bien même mutu mo ka ya fungoli nga de jeunes ko meka susuté. Ko meka li susuté. Lelo oyo boyo ka son Congo Lisiba TV. Merci à nos abonnés, merci à de tout la télévision à Congo Lisiba TV. La monnaie moura de la presse dans la place. Toujours là. Toujours. Un bon soldat. Aza toujours wana moura de la presse. Toujours. Merci. Kiri dédicace tabatunayo. Donc na pesi batunyo so mbote, na pesi en tout cas ba na braza na CPI na ba félicitations na bino. Na pesi ba joindre so mbote, na pesi ba maman nyon so mbote au fond baza au milieu du village, au pena bazo pesa conseil ya bien. Ba lobi mwana ate ya makana conséquence. Aza mwana lokwa mwana nga. Yango ba te ya ye. Pour la prochaine fois à répéter yango te pour pe basi mususu basala yango suste. En tout cas na pesi merci na ba maman nyonso Yvette Angousi, Lévi Paye l'honorable. Bozong c'est ba député na biso. To bona biso ba problème. Bo pesa biso ba député na biso. Merci. Merci vraiment à tout le monde. Je salue mon mari Ernest Lemba. Eh Maniké. Je suis en taka di maman na ba maman les potes, je Crisco le voix d'Isaïwa. Prince Babia Karate studio ici là. Congo Lisiba TV. Moyoka. Bye. Bye. Congo Lisiba TV. Congo Lisiba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.